Bouania pe mayele. Mundela sala alingara sala mutu. Ako kana nzambe mayele na. Mako kana nzambe tena ko kana ndeni. Eloko muta sala mutu de mundela sala ya mutu bala couper bo mona baba tuti. Eloko ezanga bana couper na kapema tala ba robot sala ba robot. Otindi robot keyi, ozongsi be robot zongi. Mais aza robot ke na machine. Akozwa pe mon nzamba pesa bisote. Donc bol la kisi hein, bol on la complexe na ba vie na bino. Complexe eza mabe. O muninga ndenga zawana asomba isaki ya Gucci yope kutumbongo na musala ya pasi obande ekonomi po somba saki wana po muninga oluli ngo pa muninga wana mabe la lisumu téléphone sale mo kokoso baba. Ah bon message ezabo tu ko déclarer vidéo nanga na pe sa conseil mama nzambe en même temps na lo bala moso bomaki mobali ne en même temps na pe sa bino conseil botila mi belle no ba C4 na bandako ba pe na ba mama na ba tata na ba tu ko déclarer nga vidéo nanga. Kasi ko ba bloquer na Facebook ya kasi ko na tomboka na tinda banzoi baba ndo pomper bino na se mo tumbola nga siko na pesa conseil botu ka tranquille botu ko déclarer vidéo ba page ze bebo ko na ba page ba to bo blokaka botu ka page na nga tranquille na pesa conseil na ke musala te na zala ba oyanga batala nga ba oyanga balinganga botu ka distraction yom to tela mobali ya C4 na biloko nzamba ko juger yo yom to tondi sa vimbisa mo mbala matama e komi minene yo nzamba ko juger yo. Ozoro mobile batu muki okomisi matama minene nzamba ko juger bino ngala zolo baka vérité momo bloquer nga vidéo na poil botika via complexe c'est pas bien complexe c'est bien té tozo bomana na complexe batu bazo kufa bozo mona té batu no so ba kufa mo boza ba binemi na bango okanose muninga ne miti muninga ke na liwa botika ko lobana té mais ça ni sumu pa nzambe tuko lobande nzambe limbisa mais ya kufa asa ya limbisa ndenga kufa bon. Botika ko genre ba téléphone à mibali yango moni fiya na bomi mobali na ye parce que maskanisi na ye ide na ye zaika na téléphone mobali nzamba sana mobali na mokila na 12 à mois 4 5 ada zaka na basi kombe bino botala boyebi bible de première géographie tina suka géographie ba mama ba sénégalais ba zaka combien ba ndaka mobali mobali ba na posa tromper ba besoin tromper ça ni on somba tromper ça fait quoi ngako tu bana zwa chance nga papa paradis za na paradis so mobali da tromper wa kena ende akozonga kasoza mwasi na ete se mobali na mabonde li pati ko tromper yo ayeba liloba nzambe c'est comme ça eza chantalité wo bloquer nga vidéo nanga yongo bozo fada na mabala te yongo bazo boya bino pa mibali yongo so sala kana mbali emo boboyani osala mbali ka 6 mois boboyani osala kana mbali inane boboyani comportement ya mabe kutela mobali ba C4 kozala impoli devant mobali kofinga mobali toujours c'est maman na ye donc ma B c'est pas bien moi na bala bato vimbi se bon là c'est siko pongi tina noni menza mazo tolo li sumu zo sala ya makasa otela mobali AC4 na biloko kolia li sumu wala ya makasa na nzamba zo tala yo eza kisi zo boma ye ozo bomé mu Congo yo mo vana na mibali na mino wandaku ozo bota te mais aussi c'est déjà force o epesa ka mwana o bomia ba kisi o mo bala ba bota kate po yebi ko so bomi mu Congo na yena ba C4 ah oui bambali mususu na ba bota te ko bota te ba naturel a vivre na mwasi a bota kate mais mambanda mama na ya bota ye mama mo ba longa zemi ta comprendre moi ça kutana na ya banda ko tele ba kisi banda kala et bon maman mobali mu Congo pour moi ça ta la téléphone pour moi ça yibela mususu mbongo pour moi ça kene gindumba a contrôler la base mususu na tele mobile na C4 so bika obima ala shida na ye donc a tia C4 na ta choneti 4 bobanga te ba peyati la beti 4 ayebike ne la beti 4 na la likao ya kieza na temps sama kambu na ya tromper mobali na ye asili a okuti peka na pongi pesa value makei anesthésie pour anesthésie za na délai za na dose bon il y a 4 heures il y a 5 heures il y a 6 heures il y a lobby na tango pesa la na donc ça ça la kanda chona koma debi de lo fa ke ga koma on so bi a décidé au koma a bokele on 5 Amen, mon commissaire n'a passé. Ma fille va zéro, c'est pas une terre, ma belle. So qui t'a canné la mobile là, à bord le 5. Donc là, au côté comment, ok. Chantal Bola, maman paradis. La zone, on a bien conseil, on a 4 soso. Moi, ça libala. On peut ça bien conseil. Voilà, on a gâté. Oh Chantal Ibola, on a
kamara trop o batalaka ye o atasala bato balingaka ye boyebi sika Chantal Bola botama te boyebi te nini Chantal Bola asala na vie na ye mosusu po batalaka ye le mosusu nasimbaka kisi le mosusu nakende komona na banganga boyebi te po basise koma kobomisa bato moko asise alipe oki ozwi longo kisi boyebi te ataka mpona ozwa pene natiaka babrésilien na milai oki ozwi longo kisi bon nakoma na nga métisi suki na ngai koma ebele eleka Esther Angelos suki na ngai eleka na ya Maria suki na ngai eleka ya Bambi suki na ngai eleka ya Gingasa na suka nake nazwi longo kisi na pataka babese te nani suki na ngai eleka ya ye na milai bapesa yango mpe kisi bozonga na simba kisi bozonga azaka ndoki biso kisika na uta koko na ngai lesanga de yangu ba kindoki apesanga kindoki ya sise kindoki abato oyebi sika Chantal akotaki oyebi sika Chantal azalaka oyebi Chantal sika bimaki so Chantal azaka na kisi te soka azaka ndoki te oyebi te sikozo complexé pona nini oyebi te tia koma Chantal wana oyebi te tia koma mère de fille faux profil oyebi te tia koma Gingasa na suka oyebi te mwaso pa koma boy oyebi te oyokoti na complexe ele ba komemo babi signer tokona ba magie noire ba magie rouge obomi mwana na ona tango oyebi te mwasi azalaka kanda te mwasi azalaka moto ya douceur mwasi aza te kokoti na nganda esika mibali bazose remarke kogangaganga woni mwasi nyonso so akoti na nganda na restaurant okoti mibali esika mibali bazali yo mokomi koganga agite papa ilanga skol enenkeni nini mami mobali oma ya bien vraiment oma yebi mamba vrai yaya petu ya moto aloyenge amoni oza mwasi moza classe te mwasi abasse classe kota salaki charme pe surtout abasi faut ça toujours mwasi faut ça mwasi moni kazabe na mwasi na kitisi voix naturel na tela no ba poudre belete ndena parole ngola na ucho bota mafuta mbile bene longité rouge makasi te pona asir na za mwasi mo lo kalito ya chweke mo poudre ka ya mukie mage mo batache na ngeza na elongi fona la saramno fanga za na batache mana elongi so bouton biminga pona mutu mo na tela na bouton te moi c'est naturel ba ke boy facilité pour la mwasi bozo monat moi ba geste oui je suis une femme ah oui t'es une femme oui chérie moi on a compris c'est agir à comprendre oui ah oui maman c'est bon chérie maman c'est quoi ton âge et que moi sur continent na du téléphone la ngai batu ba benga mais bo benga kana pesi moi so bo benga au memelanga moi ça la bongo moi s'il faut la douceur moi c'est zate ozo ganga yomoko moi c'est zate ozo impoli pa mobali moi c'est zate kete moi c'est basala na ba fierté mo be ya basi yo ba lobaka moi c'est so akufisa mobali eza malheureux eza pasi yo ba lobaka moi c'est so za na mobali fixité eza mabe yo ba lobaka moi c'est so azangi poza nzamba sala biso toujours to bima ba mopanja mobali donc faut tozalaka toujours tozalaka na deux sexes na mokili tozalaka na mobali na mwasi tozala ya nini apart banyama bandeke tozala sona nini eloko mosusu nzambe asala te mwasi mobali sili asala so eloko mosusu te na mokili bandeke mai bambisi bilamba awa biloko mosusu eye nsima voilà mwasi faut ozala lokola mwasi ozala teke elongi makasi mwasi okozala elongi makasi mais so ozala comportement bien ça passe mwasi basala ekala mobali Photo ka mibali. Atoza teti ndenge ni foka mobali. Loba mobali na soza makama be oza na droit bobo yana. Vous comprenez? Ba maman to yebelaka. Moi si foza na feeling ya mwasi. Bon on a raté Chantal na sala ma basuki mingi te bo remarkate. Bande on a sala tout. So bozonga na Facebook na bozonga ba blo musuku to sa to tala ba Facebook te. Na kata suki. Natikala ba kovo, nataba teinture, nataba mèche, ngala za na ser na nga luta zinga mwasa Robingele Fabricia. Aza mama na coiffeuse. Shagi ebiende kwa Shagi. Wala famille to banda kala ngai ye Shagi, so bata kala ya wala famille. Shagi ka vase. Asala basuki trop na vie. Na lemba basuki na pofara mutupe mo mutupe ça la rappelle naturel po ba prière musup so sambela rapa nzambo o sambela nzambo che ba mesha ba kabelo na mutu to ba bi nzamba tala mitema ninte blo musup so kabelo nezaki ya ndoki blo musup pêchera ba prière na fitema te pa nzambe e pêchaka botika ba je tala ba ba ça ba je ça ba je na kata soso ba mu ba di folie moi si faut à moi si n'attend aux autres la mobile no soso ngabo mona
mobile nanga so mona papa na Facebook kende na osala live be mobile nanga vandi wana mobile nanga tema bon moya mambona te po aza mobile na ngai po soko kolinga koli tola bakoko koko na biso loba foko lengela ka mobile obo mona mapa di bakende pe na suka babala ye ba so bandima te Chantal ba robala ye Chantal we en plus kala mingi te ba obo ya kite bon liste po libala ya kala mingi te na pesi publicité te mais kala te ambalo to sala na bato to za salte na pesi no de amwa chweke to loué bato munene zaka iniki mangai bana nanga ba oyanga ba oya papa paradis famille kaka presque to ya ba proche ka mingi te aza ozongisa kala mingi te masanga ya tata super à maman veste à coco masanga mbila kala mingi te voilà c'est comme ça vous avez fier télé dans ça l'émission bon on peut savoir nos conseils moi si souki belé souki tala souki ndenge ko yinga lokola mami wata tala souki ndenge kiti na legi na mère des filles na souki na legi na mère des filles na legi ya maya gitoko na legi Esther Angelos ponga na za reine na mama paradis tala souki da partir ka so na kati na pesi mukili bongi parce que bon me ko ma théâtre poil moi si fa zalaka moi si mukili baby bande ko nanga to tika complexe ya mabe complexe ça si biso ba bêtise trop na mukili poza complexé donc no bibi bembo zo kufa bon na ngote ata le épidémie oyeye batu bobongo le moteur bon sambela bo sali bi hypocrisie na po malade ye okomika nzambe to bono na séance de midi ozanga te prière batu zo le kozo publier oui alors na se ya complexe wana akoko ba ko boule ebele ko boule te boui oui donc na se complexe wana akoki ko boma mutu pourtant mutu aza complexe na ye moko aza na confiance na mutu moko te donc aza ni na confiance na camarade na ye ni la confiance na mobali na ye ni la confiance na famille ya mobali na ye donc je peux dire que a monté mama pe déjà des monté mama pe ya réseau voilà alinga mutu te po ye moko na ndenge aza amilingi te donc mutu wana akolinga mutu te donc aza genre bato moko soko eza na ye na vie akoyela o toujours baproblème oui akoyela ko toujours ba problème na vie na ye donc aza mutu ma koko ya pe tellement aza na confiance faut qu'on peut une maladie parce que ya tango yo craché N'engna ndingi Chantal aza ndingi n'engna ndingi Chantal aza faut qu'on fait c'est bien dans déjà jalousie alors la jalousie est plus que la sorcellerie. Oui. Donc, il y a plus de kindoki. Après, on a un moment de la jalousie. Oui, donc, on a vu sur moi, si attendez parce qu'il manque de confiance. Na couple, sur confiance, c'est ça qui est beaucoup à bino. Pourquoi vous vendez pour battre mon abino qui est en couple? Pourquoi parce qu'il y a la confiance, il y a la confiance. Alors, pourquoi tu es ensemble? Pourquoi tu vivre dans l'hypocrisie? Pourquoi tu veux vivre pour Bana Baza? Pourquoi tu veux vivre pour battre mon abisso? Ça ne sert à rien. Attends, il y a un système que tu vas vendre dans la bande, mais attends, si tu as un abisso, moi, si tu as un couple, tu as un couple. Non, préférez que ne pense. Moi, si tu as mis balé, tu as un couple, tu as un couple, tu as un couple, tu as un couple, et c'est clair. Il y a des gens qui battent, mais autres, c'est vrai. Papa n'a pas besoin d'un est-ce que papa n'a pas maman n'a pas besoin. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Ma papa n'a pas maman n'a pas besoin d'un on a besoin de coronavirus, c'est ici là. C'est ça. Bon, après, quand le coronavirus est ici là, ma couple est carbonaté. Ah, c'est ça le problème. Donc, couple faut chacun naturel, pour Nzambe à Sali. Tu partager vidéo, tu sur la macamba bien. Tu partager vidéo, na bina uti di kolobo partager. Tu le kale boni ata tomata. Lobaya yalanga. Donc après coronavirus, ma couple n'est que kabwanango et ils ont donc mobile à raison manika que sika za kana à l'aise. Donc moko bitepe ba maman tout ça ka papa à l'aise. C'est pas bien. On aura moins la moninga au télé ba C4 au télé bo mais il y a même soumis ma battu na hypertension. Aux autres même au télé moninga volume. Obi que ceux qui dose à volume les qui mutako salarié cardiaque. Parce que yango bibale on ba comment kufa o bala sala ki ba kufi mundela sala examen zo mona te parce que ba C4 continent nzoto po ba topsi mususu na sarate.
surtout ya biso bazayiwa bato mwindu boye asala ika crise mundela akende kosala ko bastopi wana soki banini soki bastopi soki bastipi wana soki batoski soki batiksi makila se tondi ebebisi mwana moninga na kati oyo kaka o cancer estomac mais cancer estomac aliaka nini bamama bokuma aliaka nini bamama bokuma kokota meme na poto na bamaison mpo kaka okanga mobali mais c'est quoi ça ce délire là tozokende yango ti wapi bandeko na biso wana mibali baza mpe na bamama na bango baza mpe na batata na bango eza nini bolingo baforçaka te bolingo eza naturel soki esimbi te bokabwani au nom de l'amour bana baza tosiki wana totie stop mais ya biso ekomi neti guerre mobali akoboya mwasi te mwasi akoboya mobali te ekomi neti boza na bapasi moko bome oyo ekomi likamutu neti baproblème parce que yaya mwasi parce que basi na poto bazwa barole na mibali na place mobali asombela ata lipa ya koma kosombela mobali lipa ya koma kopesa mobali mbongo yango kasi ba mosusu amonaka mobali azobima azotrompe po kosija kotiela base kata eza na ndenge ale akoma komelisa mwa bavalium kotiele bavalium po osombelaki ye basket po osombelaki ye matela po osombelaki ye lutu non mais siko ntango yo ozotiana obike ebebisa cerveau ozobebisa bandeko mibali ovona na mobali no bobotaka te parce que oyebi te ke babiloko obebisi ye voilà odétruit ye akomi munene moko lokwa zoba lokwa bapompe moni bale soki bapompe yango fokofoko biso be yango fokofoko donc omoni bafwa soki ya ngombe ezaka fokofoko boye soki osimbi yango mobali aza susu ki mobali mais non munene ezaka naturel munene eza te ke opesaka motu biloko eza na bato tu nzambe asala bango bato balobake bandela komona momi oyo na ya munene na fungwama nzo natinaka mobali bakisi c'est ça le problème bazoboma yo bofungola misu botalaka mpe esika nini bozoke kotia makolo biso basi esi totuli na poto totuli mpo na nini lepase na biso eza malamu te basi na poto totuli boeskize ngai soki na bi botuli mabe me natie mpe nga moko en général mpo ekende bien basi na poto batuli nga nayebi ke mobali moto apesaka mwasi mais lelo nakoma kocomprendre te mwasi apesaka mobali video toleka bopartage bopanza basango mpo baninga mosusu voilà mwasi azobala mobali nde ekoma kolekelanga siko ntina na yo nini kibo mwasi na yo ezala parce que biso mwasi basi biso nde todominaka mobali mwasi ntango okoti ata na bar fo batala onzela awuti wapi fo kibo mwasi ezalaka ebele tendre douce bonjour balobi teke soki oza tendresse yango okende koembrase bato nyonso oke osalaki mwasi makambo lokola mibali mwasi kofingaka mobali tout le temps yo mwasi ofingaka mibali okoma neti yo ozwa place ya kimobali kwa omona lelo akoma tetete okauta kuti mobali mosu aza na douceur koleka mwasi mais non zala na place na kibo mwasi alors sikoyo bakobala yo ndenge nini parce kitoka mwasi epa nange ezala bizaleli mwasi fo ozala bizaleli ya bien beauté ezaka beauté interne externe eyaka après tokomotala bakalite aza na forme ndeni mais beauté eutaka na motema parce que babi oyo nyonso ebimaka na monoko yango eutaka na motema motu so aza motema mabe okoyeba na malobo azobimisa na monoko na ye mpo euti na motema na ye donc beauté ya mwasi mpana eza motema bizaleli soki kaka yango te ke oyo kitoko otangaka mafuta mbe basi mosusu tomonaki otelemi kutu obi me oyo kuta tanga nzaka tokotelema te me abala te mado muluba fo profil nanga mado muluba aza na fièvre namoni ete akende akepi lelo loba na onde kwa mwasi donc omona mwasi kitoko me mwasi kitoko boye abala te ndeni abotina oyo mibali wana tu bakenda donc mibali tu wana bakenda mibali wana baa mabe mama sosola ti voilà peut-être ezaleli na yo nde ezokimisa bango envers bango mosusu omona ye akangi kitoko abi ata mpo na bote na ye malamu nakende kaka nakende nanga akini donc basi fo tomeka kochange tomeka kosala un peu effort mwasi mpe ndenge azana mobali alingaka kaka mwasi mpo na bote te oyebi babeli na bajoli baza na monde mokili oyo tozali basi kitoko balingaka mpoka na kitoko te soki mpo na kitoko mbe basi to ya kitoko babala mwasi eza ezaleli motema comportement mwasi moko aza impoli ekoleka te ntango si mobali na koosupporte mais famille ya mobali ekoleka obiki mabali ebele mpe kufa mpona bakamarade ya mibali tete momi wana te aza très impoli tete momi wana te momi te ntango ekoma okoma ebele bakamarade ya mobali babi mwana tete tolingi te en tout cas masa so oza na momi na yo tikalaka na momi na yo moko biso tolingi baproblème te mutu
akoencaisse comme air moko ekodéborde akokata okima donc basi tomeka kochanger caractère puis kolinga ozala complexe te mobali no azalaka monene tika moto ya monene naturel kotelaka mibali bapériatel te babone appétit te mpo yo okotaka na telefone na mobali otala tu gagnes quoi après tout ozogagner nini dans tout ça ozokodétruire yo moko oza kose détruire comment yo mwasi Facebook ya mobile no batia photo na yo WhatsApp na yo photo na yo Facebook numéro osoma teki yo moko oza so juste te c'est un peu trop faut ba mibali na biso baza pe na ba camarade ba collègue basi batanga na bango baza pe na bana quartier bakola na bango c'est pas dit que ceux qui mona mwasi abengi ye aza kaka mwasi ne approcher kuto yeba bazo sola ni moi tant mbala bano que c'est ta belle sœur c'est mec na yo na ndingi tokola nisika moko c'est ça la famille aujourd'hui na poto na mona rango souté famille za la souté donc na aujourd'hui le na poto na mona rango souté za la souté donc so mobile solo kana mona mwasi ne comment yo mwasi olanda même na ba ex ya mobile na yo mais c'est du passé yo mto za na pouvoir oza na mobile pourquoi pena ko luka même ba ex na ye parce que yo ba luka ba ex na yo so monika mwasi azala bongo azala mobulu bolandela le passé na ye mwasi ya mobulu nda akanisaka baninga mabe po ya salamu conseil nanga na biyaki nango yango wana na 2020 tobongwama ta bandeko na soningi baokufa ta bandeko na soningi baokufa tobongwana eloko kana baduna wana donc tobongwana soki olingo ozala bien na mokili ozala bien na motutu ozala na confiance ya mobile na yo ozala mpe na confiance ya yo moko et puis fo bosolaka na couple bozala neti bacamarade dialogue elekaka. Merci beaucoup. Ok, bon. Merci beaucoup. Derrière ma paradis. Vous avez bien un bon week-end. Vous mettez là, Nzamba Baxolo mi merci. Boyoki, bobenga mutamande ko benga bobenga. Donc voilà, mutumana ndoro lo ba pe sa conseil na bobenga. O aza d'accord na biso pete lobi, o pas aller d'accord na biso. Bobenga no kamite na okata nanga. Pona moni ba pelle ba benga ah, bobenga po téléphone mambwange. Sajine, so ba benga chomba na msuye langa ah. Donc il y a un autre ben pesa quand tu as mis belle ba super appétit ba c'est quatre. Allô 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 oui allô allô Ozoka tu m'entends oui ouais moi paradis oui ngai non bon c'est pas un courage non mais non bi ke basi watila mbele ba diaze pas donc yo obi ma kamle yo c'est yo da so mekanda mbu na mekanda yebi nazaka na makamani basala ngo ah nazaka na batu basala ngo nazaka na bango pona yebi na mama paradis pona te po mo yo ozo expliquer ngo bien ozo lo na bien ozo expliquer ki choko donc yo na bule yo mo da so ponga ibang singa na biboye te ebangi sote zema mbasolo soko ozomona ngo baje ngala lobi yaka te so ngala ba likambu na sala ngo bo atala mtu na sala ngo oyebi te na koloba lobe te na sala ngo pe na sala ngo te conseil na pesibino pesa makambu ya solo oyo na moni ba tonton mibalo ba contacter nga o ba lobi na nga c'est vrai o kote li balo zagi mukie papa li bumona zo vimo mela masanga te za pour minino batela c'est kate bolela ba pongi. C'est normal nazo loba et tene na mobi misa ba secret na bango boy e comme na ngambo ya ngambu te zama mba solo nazo loba nazo fungola ba ndeko na biso mibali o ba comprendre ke loko te ndeko ayaka kaka lala ka pongi ebele aliaka ebele e ba te tina lala ka boy eza ba super appétit ba tela ka bino ba droga ka bino ba basi na bino bolingi vérité te même na 2020 ah po libomo bimana bangi ma po na diposo na libomo libomo bimana mo banga na bangi mamo yo peli bumero mo vimba e bon bima misinga zana libomo te vérifier ya ko liaka blongo na le so monika ke ozo lia soko lie kaka o sala même pas 10 minutes o lali tala air yaya beza ba C4 ba super appétit sibo o ki potna fuyenda ko o fuyenda kundeni parce que yango zelo ko zinterdit za poisonté moi sinon ko somba ngoni bisio ah papa ngala mela so tune ki se zani te ngala mela ngombe pesa appétit mais yo ebite ka tela ko e pesa appétit e drogaka e bebi saka santé amibali mobalo mona na papa o vana na moi c'est mona mabote zo ya ote e bomaka ba mikongo amibali tout ça là o mona o liaka ka to zo ya ka munene zo vimba ba sala ngo pona ngo eza eloko mabe eza drogue oyo eza
autorisé par mutu nyonso même moi na 2 ans et moi na aza manger encore que na super appétit na pharmacie ba ko tekele ngo eza poison te mais c'est là que détruire voilà. Donc pour moi je pense à tiens on peut faire téléphone à bouton. Olobi kasi bon pour ça on peut téléphone. Eza na bandenge belé. Moi si musu so rotela ngo po ebi ko za na base belé po bimata kaso bimaka to po la la ke pongi wana. Musu otala tiens po azala na ba code de téléphone ba makamuni yo solo la na basi na carte de téléphone. Kazo na ndela vie na oti. Musu asala ngo na bolingo. Ke mobali nga trompera nga bimaka te. Ma yebite lo ko zo tela mobali azo boma mobali. Ayebite. C'est comme ça. Ah, ok. Naduma maele. Merci beaucoup, papa. Merci, Nzamba, papa. Okay. Merci. Ok. Merci, Kiro. Voilà. Papa, vous avez bien, pour y avoir bien, non, les boumons, comme vimba, comprendre. Il y a même maman pour l'expliquer. Donc, de combat, la vie que vous m'avez vimba, tiki, donc, on va vérifier. Bien, on a la basse, n'a pas banda. Pour voir qui c'est, super appétit, que vous avez un bombi, on qui c'est, qui c'était, bâtir même Nicolas Micron. Bah, ils ont poison, tu vas tirer mon micro, oh, qui c'est, pour la dire que papa contre la bah, bisika basi va tirer bah, qui c'est pour, n'a pas ya maman. Oh, ni na quoi, mais non, papa, ça c'est pas petit, n'a la sombre qui va payer, n'a pour la mêler micro, n'a la petite. Bon, mon bal, on a idée que yo, ça, il est ma camoana pour la tsage pongi. Yo, tu la mobile 4-9, na 4 blocs au lia. Ce sont nous qui est quand à coma, Sonia Gigoz. Ya mon qui est bien à Chida nae, Azo Bima, abo quelqu'un papa, bana 5. Anya kwa basa pa ibe mtema be abwaga oka 5 Sonia Gigoz mère de fille ngasa na suka na ebisa bino madame Luba volume okay comment wana tina lobi na tongo donc moi ça ko bima na sali makambu tout alingi azongi azotale lo comment na wala lisa que so la so ko comment ya 2 jours là ya 2 jours oh il y a 7 heures du temps on là 7 heures du temps yesa na temps ça makamne pendant 3 heures du temps 4 heures si yo là li wana comment c'est comme ça. Bo benga to développer. Bolembo benga. Quand le téléphone kata oye. Ça n'est qu'un conseil hein. Wa ko benga pona ba fine ba za ba complexer bo bengi. Wa ko benga pona mama dans la bête di 3 sujets. Pour ngana yaka bon na becho. Pona za kata mingi tana peuple nanga. Pona sola na bino. Na beti 4 sujets. Na beti mama nzambe, na beti mambu ya téléphone ba super appétit, na ke na beti mama complexer. Donc boyebela. En même temps, la bête soso na se coach na moto. Soso se coach. Donc on entend la R. Soso na zo loba, soso poulet. Le on relia soso makasi, le on le lipeka. Matungulu yango na ba no boka na matungulu. Soso sa coach kid. Donc to yebanela. Papa bengi papa so iboza bo benga pesa mamba solo. Bon vérifier bino bonda. No mona ngage, bon vérifier. Papa zaka munene tozo vimba kaka. Ozo vimba comme le sac ya loso. Likamuni no papa okoma munene no kwa sac ya loso. Ese mutu basala na mokili. Pa koma munene no kwa sac ya loso. Na mona te. Ote papa na yazaka, yazi tata na ya papa na yazaka munene te. Ba minene musuba mo va na poto abozo bate ba mibali bozo ya minene ba kisi basi batela rabino. Ba C4. Yo plateau oyo, yo la muselanga mwana. Basi ba otela mino ba C4. Na moment to komi ya corona oyo ba do banga makambo ko nzamba omona bino te nzamba omona bino yonzo mona coronavirus so que juika yo za la maladie ya mukie et toucher car corps oleki po ba ki se ba C4 leki na nzoto bana mibale ya bato ba volume eleki après c'est pour m'appeler ba faire ba complexe bo kebe mais bon ba tamite ya mabete ba tamite ya mabenza nzamba tika bango na ba rume na mokili seko na seko po afuta masumu ne oya sala na mokili. Vous comprenez? Bon tika biso. Bon comme le numéro de téléphone, on comme le numéro de téléphone. C'est Julien ba bien on ko kata appel nanga. Ya Fifi. Hey, bon ya maria, tela ba numéro de téléphone o bengelinga wana. Na changer chombo te. Na de chombo. Mina bongo na mokile comme j'ai bongo na mitema bolingi te mina bo sambela nzambe lukute mina bo sosola te bo sosola te bo sala ba j'ai bo sambela nzambe la lukuta po corona ye ale toko so sambela nzambe yebi bino nzambe yebi so sambela lukuta so sambela solo nzambe yebi ye le maître de tout yo expliquer logo ya sambela nzambe
bozo bomo ba ninga likola complexe muninga na somba kisaka Gucci ngapena ke no somba muninga na zabo ete moma oto komi moma oyo ko lukela ka ba ninga makambo za mabe so muta sala eloko te ko sala eloko te mutu ba ko sala eloko po betie kara bozo ba maîtrise na mutu pa ya fingo betie kara Laurent Couton yoka ete ozomona ete bindenge salaka so zo finga mutu wa répondre ete bindenge salaka bo bindenge salaka oya ma otala ba video na nyoso azan direct ko kocho tali oyoko oh afingi na ngata chrétien na ngate lobi yo fingi elsus lobi ba ebiso azan direct oyo so kocho tali oh afingi na ngate donc comme ce ko yo mosko lembi okomo changer sujet oko lemba ya yo moko lembo changer sujet oh menga mutu na finga boye neni po mutu yabi via mutu ka nzambe mutu yabi via mutu azate muta yebi fika ya Esther eza nzambe muta yebi via ya Marie ya nzambe muta yebi via Bambi nzambe muta yebi via mère de fille nzambe biso to yeba ba vina biso tata ni bal to sala ba bandako ba ko ba vina ba vina onde ni mami o kansala muta yeba onde eza vraiment mon esprit yo na esprit de Dieu hein so posa l'esprit satan eza ni mamu yo na satan eza mamu to sala na bandako na ni bal na biso ndeto kushaka bolimbisa na mo eza ndo ba ba projet ba sala na bandako so yebi via mutu ndeni po caméra za la rater est bloqué. Yo tu ko bien na chombo na musi. Ko est bloqué bo ita. Ebo yamba. Ça veut dire mère des filles boaka numéro mususu oya 45 yango ebo ya koyamba boaka siko ya 43 ya 43 eza bien oya ebo yamba bon mutanga mekana ko rappeler ebo ya koyamba parce que ezo bloqué hein même si bino prince bota la téléphone ya kitoko boye 10 a BBC siko bakangi ba peke na assurance ba nini ezo sala te ba SFR ba nini po eza abonnement SFR donc faisons en assurance téléphone ya semno ke moi na bloqué wa kitoko oyo yango ta tout à l'heure ça la quitte moment comment ça ah ezui allô oui allô bonjour wala ma padi ngai wana ekambo ma okolo mapata ye wana la reine ngalifuri nalobi ma chérie est-ce que ko kama paradis tabina ndam to seka nam nanda quoi siko no lo baboy nana zina posa bona reine ote te apina na mwanda mbalo ate déjà trabina na ndeka la mwaba ye na parler à d'autres c'est photo pour ça bina mwanda ma pa dia bali la kita ko konjia ya ko bina ne yaka soki nzamba swinga litoi ala to ningizaka nzoto aldo ote ya bino tende kolanga biso to la fanatique ne to le life fort atenta to le life danger dans tout cas fort ye pas lela bino ne cha kufa vraiment ye pas lela bino merci. Ok, merci ma belle. Toi, c'est la mabina non to seka fort. Mama ya ningisaka nzoto. Ya kato vanda kese muyese mposo na mbona. Eswara binote. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Chombe bloqué là. Ok, allez, ma chérie, toi, c'est là. Bisous. Oui, bisous ma belle. Ciao. Nana ne chombo. So kote zo swate bo bengi kuna. Allô. So kote zo swate mère de fille beta de numéro ngona mire. So zo swate ba bengi kote kuna. Moni o ndenge sala so ko lingezi. Allô? Oui. Oui, bonjour. Maman Paradis, c'est... Ngai wana. Oh, mais on a en direct, na mono yambi ka. Yango na yambi ozo le kan direct, yo dimne volume kune pano. Allô? Ah, Ekati, attends, mutu mso be ngawa. Allô? Allô, oui. Oui. Allô, oui. Allô,
Oui. Bonjour. Bonjour. Oza bien. Na bien bon yo. Ça va maman Paradis? Naza Fanny numéro 1. Eh, merci Bonjour, chérie. maman Paradis. Bonjour bébé. Diminue volume no siko zo talanga. Naza Fanny numéro 1. Merci beaucoup. Na sepeli. C'est bon, Oza Kanga. Na yoki yo. Na sepeli ndenge nazo yoka oboye. Merci beaucoup. Eh. Là c'est bon. Là c'est bon, on yoko bien. Na sepeli maman Paradis zalaka kaka boye ko finga kate. Tu es belle comme ça. Merci. Biso to linga ko boye maman. Merci. Moi aussi à papa trésor vanda boye ko sala mariage. Nzamba sa pambolio. Merci. Ko sala mariage na papa trésor ko finga kate. Na yoki. Na tika ko finga na tika. Yoki. Ko finga kate. Là tu es tellement belle. Merci beaucoup. Ko finga kate. Tika ba grâce nditi tika mambo nyonso maman. Nzamba pambola vanda papa trésor. Merci. Bon courage dans mon salaire. Merci beaucoup, ma belle. Bisous, maman Paradis, je t'aime. Bisous, bisous, moi aussi. Moi aussi. Allô? Bon. Voilà, c'est que ma fan de maman Paradis. Et même si on a ça, l'émission, mon conseil, c'est ma fan de maman maman Paradis, tu as un boété. Voilà. Ma tout le monde est swing à miso. Pesanga inonu. Bon, benga, on a besoin de benga. Parce que prince c'est ça la mouki moto na tembe la mouki na sabino bino tembe moto na tembe la mouki na obole na mukongo biso émission zelengi boye to pesa conseil en même temps na obole na mukongo na okata matungulu quand on a des fois téléphone na tata na mi yebe na kozongisa bo luka numéro moko bo benga ngaye na pesa moto na tembe la mouki téléphone bo benga kaka na numéro o ezo bunga ezo kima awa Sergine ozo na moto na tembe téléphone akomi na ko déranger te yo ça les minutes chérie. Salut Miliki, attendez les foufou. Ah bah bengi. Allô? Ah bah bengi. Ils ont caté. Ils ont salé. Vous êtes là, mutabenga awa. Comment y a pas? Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, maman Paradis? Oui, chérie. Bonjour. Alors, zo kate réseau. Ma réseau est bien. La benga réseau, on a rappelé. Biso to saka na ba abonnement na ba poto. Non, kata matungulu, vous comprenez? Allô? 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 Oui. C'est Argentine. Oui. Bonjour, ma Paradis. Bonjour. Ma Paradis, non, ça, nous le matin, là, on est le Si, yo za la live, non, on sort là, et batu ba yo kayo. Oui, ma Paradis. Obi? Ma Paradis. Oui. Moi, je suis disciple. Yo disciple nanga. Merci disciple. Comment on a? Nde tezabule yambuki bango na mona koti nazotala ndenge eza wana ma Paradis pour répondre à susu te babinte kwa bandimbi ko répondre à bango su te biso tolingako mingi fo zala wana mingi oyo ndenge eza boye badevant miso opesa na mokili bayaka orépondre tomoni déjà bambisi amai mosusu babimisi badevant opesa bango mais yo banda baloba mamba cousine jamais na sepse chambre ezalaka bongo oyo bango nde batosaka yo. Oui eza bongo. Merci beaucoup ma chérie na conseil opesinga. Allô? Allô ma Paradis. Nabi merci beaucoup balandi yo peuple congolais oyo komambo. Tolingako mingi donc yo badevant opesa bango batosaka mpo bango badisciple na yo pour répondre à bainite kwa wana su te donc deta bango kara mpo nde eza bamisusu batize bango mitu nde
Bon, na ebite ndo benge kati oh nani toza mususu. Allô? Allô? Oui. Bonjour mon paradis. Bonjour ndekwa mwasi. Toi direct hein? Toi direct mukilezo yoka yo ya. Ma paradis na lela mabenga po profil na yo Amida Muluba. Amida Muluba, Amida Muluba. Na ko boma mutundeza wana ke Emmanuel mu TikTok to e place bimelite ateli lungu kwa mamela kondo za wana hotel la John ba C4 to revese yo. John azaki bongo te John il était boga quand John a koma. Yaya. Oui. Yaya na lingi te na mire na na page na ba kombo wana awa te ko yaya na sa émission. Pardon ma chérie, na sa l'émission. Amida Muluba na lobby Amida Muluba. John ba C4. Amida Muluba. Awa na mire na ngana lingi ba kombo wana te konde ko na ngai. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci Yaya. Bon. Nazala obligé na kata ndeko na nga na otobenga nga Amida Muluba fa na kata parce que nga na boyi ba polémique na mire na nga na sa l'émission na nga. Na lingi ba polémique ya te. Nga na ote ya peuple congolais. Le reste ça m'intéresse pas. Allô? Allô? Donne la Clévis. Il est où? Allô? Allô? Donne le téléphone. Bon, tu as raison. Wanan. Allô, bonjour. Bonjour. Wanan. Mais yom to benginga. Ah, boni. Bien. Karapo. Ah, ngai ma de na Nantes, ma de na Nantes. Bonjour, ma be na Nantes. Ouais, Chantal Bola, maman paradis. Ngamo roye yo mokambi o mokolo mapati. Ah, maman na landa ka yo mingi ngai mwana ngai sainte en tout cas na sepeli mingi na landa na za direct wa. Ngai bon, na bengi okaka po na peso conseil mama ko landa ka ba bizengi wana te mama. Oza mosa libala mama. To sepela mingi donc comment mbai na ndako ngana za ya na yo na musika na za na 54 donc voilà quoi donc conseil na peso ko landa ka te mama. Dozaka makamususu ya leki na ngai. Ya na yoki. Mkonso na invité au na Nantes mais là il y a au pays de la Loire na Nantes na za na Nantes awa. Ozaka na restaurant na Nantes? Toza na ngo mama mais ça ebele te mena memo oyo pina objet to fueka taka. Ah, merci, merci. Na sepe na landaka yo mingi na sepe nde na zio lelo vraiment mama. Ko landaka te wala za ba fertilité. Pardon les kenanga moko ya pena nga moko pena na zo charge penza. D'accord. Merci beaucoup na yoki. Olobi kombo nini? Merci embrasser papa na bana. Olobi mama. Kombo nani? Ngai mabeya na de Nantes to sala ba terrain so komika na gaga oya biso na to tunika na mabeya de Nantes ba ko la so tipa na ngai to sala ba terrain to tumbaka ba ni. D'accord. Mère wa sola bien mère jeune mère ba jeune. Mère ba jantas. Mabeya la kata Nantes mère ba jantas. Voilà gaga mère de Nantes mère mabeya de Nantes moi tumbaka biloko peza kitoko na terrain. Tumba saisonné. Ma bien Nantes, merci na conseil ya. Merci, bye bye, bisous, je t'aime bien. Bisous, voilà. Balobi ezaka bongo mabe ya pe na Nantes ya bengi ya tumbaka saisonné choisate après ça maman paradis conseil na za pona ba conseil pe na so la pe sujet nanga chombo mususu prince ala muki na boka ngode na chambre donc ya fifi bo pesa oya munene oyo zo bloquer o ba obengelinga siko pa mabe ya na Nantes bokoma ngwana mabe ya bokomela ngwana parce que wana bo benga soute na pesi de princesse et na prince baké kuna poto tikali mwana 25 minutes to kata en même temps biloko pe poulet zobela papa de afalia il est déjà midi passé hein voilà toi 13h03 midi passé voilà ma déjeuner na tango bo bangate voilà tondo sona solution na biso ya complexe ma bene bisabino bandeko foto ba ko banga nzambe to yeba ko banga nzambe muninga soka za muninga leki lipa lelo ya soka leki bagete mobimba yo zino ya ndambulia kumisa nzambe mela mai ya teke ndenge leki bagete meleki na koka ma côté yo pe fo luka bageti fo ko to ko kezate mela mai mela masuba babi masuba pezo bikisa o za na konora virus bakoza pe na raison kamba lobi o masuba ezo bikisa po masuba eza acide
ngana zo ba koko na biso abanda ko ebisanga ba traitement mususu esila ka masuba ozuka masuba na yo moko oza na coronavirus ko banga te ko kufa te e ko boma yo te ozu masuba no moko chonta na bouchon okangi mutemo meli pona bo moyi na yo pona vie na comme ça masuba eza sidi le ko kota e tumbi microbe wana et tumbi. C'est comme ça. Bon, mais la paix. Wana zo sonné et plaire. Ba bo kataka kuna ozo benga kuna prince sur téléphone et sonné ota dessin animé silikaka. Bo benga nga awa téléphone yango eza libre. Bo benga awa. Hein? Bo benga numéro ngo suka na 43 ngo bele ba numéro ngo te yanga moko. Bo benga la numéro oyo. Ya Maria, pesa bango numéro na C. Mabe na Nantes, ya to benga na numéro o. Mabe ya komela bango numéro na C so bana posa ba benga ba solola, ba benga na C. Donc to tika comportement wana. Coronavirus bo mona bino moko. Non, combien de morts bazo kufa bino bo mona ba G. Information bandi e banda na 13h na poto botala yini botala lisusu boka digidi ba to komi ko ta ba masque ndeto vanda na ba space ndeto vanda likolo ba space mais to zala mokili ya nzambe do bino bo so ka maelete do bino bo so na bino te bino bo se na ka ba problème ba moment e bo se na baninga complexe oyo muninga zala ngo maboko ngo yitoko maboko ngo motele bomoni Bon, quand la salite la kemu sate maboko kominga laila amae laila awat awa baboka la nga sope kisa zona esobe maladi na combattre ota comme sila laila malala Sergi non ta mine pour la Travis et bloquer les sous c'est la blague ça mix gentil. Oh bah bien à la WhatsApp là. Oh WhatsApp. Voilà. Allô maman Paradis. Oui, peux s'installer un mot. Laisse. Oui, bonjour. Oui. Ah, bonjour, ma sœur chérie, je t'aime bien. Allô? Allô, nazoyoka mama, tozoyoko. Nayoki olobi po makamba mas. Olobi na makamba masuba ma sœur. Nga masuba wana mukolo nayoka tata wana lobi likamba masuba. Na nda ko yoka nzoto pasi. Na lobia ya lobi masuba na ye acheki na mutuka asubi bomba kitanga yoki ça va pas toujours pas on sube zate alobia meka ameli. Nga na lobi oke nzoto paso na zoyoka na mila masuba o eza fresh o nga moko na dinisi na ke na zui ver masubi na tie katikati na mela masuba wana ndeko na ngana sayote na ebike bato zolanda na lala te journée mubamba mute mezo balukanga na luka moyena sanza to libumwe lekanga na jwa moyen wana te libumu mutema na baluka nde naza boye naza na 5 mois naza na mso a 2 et demi na binzambe na ngai okilanga mwa na kobima nde akotika bano epa baya na ngai si journée mobimbelekanga bongo toye kokoma na 3h du matin na okikaka kimia ekoti kati na nga na zwi porte na fungoli na zwi volé na tongoli espace nike alibande kota na lali na se bana nyonso tu ya kolala na sali nyonso bana la lève bana bazaki ya kolala na lali na se mutepe zwi ngai na nde nge ki kozwa ngai na kola mukasete tango amukiala mukipo azwa bibina na lobinzambe na nga pona nini ko ka conseil nyonso nga na za flagile ko yoka matoi na ka ko salelaka et ça nga mabe vraiment bon na éviter na tala pe na docteur ba chinois bazola sa place moi basuba n'importe qui bazo mela bazo bika na tala ka na documentaire nde loko nga na mitanzaki sedu na maloba tata wana asali yango et compliqué nga vraiment bon na éviter so ba ndeko ba moni ka meka ka menga sala nga mabe. Ah bon? Donc sala ki yo mabe masuba ngo mabe makasi nkana esaki nga mabe penza donc moyen te tango lobi yango sikoyo yango na lobi non il faut na mpona azalaki aposa vraiment robe
pour naze moral couple ba proche trop donc na moni lobi kamba masuba na lobi te na dena. D'accord, merci beaucoup ndeko mwasi. Muta betelinga. Yeah, bisous je t'aime bien. Merci beaucoup maman. Au moins ndeko mwasi ocho benga biso lobi ye mileki masuba me alala te sala ebi. Donc là on fait ça de baba nzota ba tu zape mabeka ka oye amelaki azui. Ndeko mwasi amelaki sali ye mabe. Donc tu évite tout le basa de pas banzoto bendengeni to tika pe kaka mokile to kufi. Allô? Oui, allô, bonjour Maman Paradis. Bonjour ndeko mwasi. Na kwa intervenir sikoyo kuna zo kuna zo sonner nte sozo yo kanga. Non, faut kate pano batu ba Orlando. Tozo yo ko très bien biso to na live. To yo ko. Na ningi na intervenir pour na affaire wa utolo basiko pour na masuba Loba mama to Orlando. Na ninga na loba omoni ndenge ya melaki wana esimba ki ete linga ki nzoto na ete. Yango pe na loba linga ki nzoto na ete oui. Parce que linga nzoto na ete parce que ngana yebi mutu muka zaki pe na diabète amela masuba. Si. Pour mutu aza na diabète amela masuba mela yango pendant 6 mois. Pendant 6 mois wana mela yango en tout cas azako tia tonga ezalaka 2 couleurs, il y a bleu na ya orange. Vous comprenez? Sikoyo nenga zako beta tonga na mupende na nzoto za tonga moko ya pona ko intervenir rapide ce qui sucre leki ba pika ba tonga mona nzoto oui. Mais les arna moko ya bleu. Sikoyo ya bleu wana zako beta na lipeka. Nenga zako beta tonga na sikoyo ndenge diabète saka makasi en tout cas edimna sucre pe kita. D'accord. Si ponga la ils aura 2 couleurs. Ils aura tonga moko ya orange na tonga moko ya bleu. Voilà. Ponga pe na yebi na ndoka lisolo kalale na okola ke masuba pe soignaka et traitaka. Donc ça dépend de mutu. Voilà. Parce que ye ndenge sala ke bongo ndongo linga ki ete so ke lingi ete fatika. Fatika ko bomé ko bo ba ya tika po lingi ete po batu muso esimba bango. OK. Merci beaucoup ma chérie. Atika lingi ete. D'accord. Toyoki maman. Merci beaucoup ma chérie. OK. Donc mutu zo benga zolo bande kwa mwaso benga kili bosoke masube sake mabe on a lobaki tout à l'heure avant de quoi benga et ça dépend nzota mutu. Donc ça dépend le osoke lingi to chika. Donc de quoi lobaki pe ye pas na témoignage ne za na mutu ndo la diabète, c'est vrai ndo la masuba et traita qui est bon et si diabète te mais et dosé moi ba sikra ndenge zalaka wala le ba sikra ba tchara ba tonga donc voilà. Donc nzoto na nzoto batumsu bana nzoto fragile, batumsu bana nzoto ya makasi. Quand tu entends koloba cause la complexe koyoka la muninga mutema mabe za kana ti lo moko muto za nzoto fragile na muto za nzoto malade et bloqué ici madame Luba nga téléphone ezo bloqué mabe. Allô Allô, Maman Paradis. Oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Je t'aime beaucoup, maman. Na sepeli kande na yo kyo na tongo. Nzamba batela o to sepeli biso ba fani na onde ngotiki wa randu. Zala ka boye mama to lingila ko boye. Merci beaucoup. Tika on ba fingo na gauche na droite. Kumeka suko répondre te. Yoza elo kwa nzambe. So banuka koloba ato fingi mututu talelo fingi mututu toza combien nzamba lola salobola moi batlo na bana ko répondre susu mututu batu ba comprendre que yo makambu ba koma va batala mafu batanga kombo na yo mena foza sage ata muta fingi esiki yo motema loba molimo santa peso motema makasi mapa nayoki nzamba batela o biso abatela pe bino biso voilà.
On va les avoir conseils à Bandekonanga, Balinga Chantal Bola, Balinga Maman Paradis, voilà. Donc, tout ça qui m'a fait battre belle, tout ça qui n'a pas mis des sangs de matin qui t'a pris un conseil. Oh, c'est un miracle, la Tchombolanga. C'est un miracle, bloquer les sources. Ça nous bouge, après ça, salanga ya. Yango, et fungwami. Yoka bisote, oh yeah. Nakati oh kisasa Max oh le bien ah boti kalo bien ngana ba ko linga te ko bien ngana anonyme be poani j'aime pas ça. Téléphone peut bloquer non yamba ote. Allô? Allô Chantal? Oui. Maman Paradis, Bolafika, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. La ligne à commune dit en fait, moi, na mungala ndekolanga mungala. Na ngana fait ce conseil en fait. Sardine, mets-moi les chargeurs dans la chambre, dépêche-toi. Loba ma chérie. Ah, Nanga Kina Loba Chantal, t'es une fille bien, t'es jolie, t'es un homme qui a grandi ici. Oui. À Lingako Mingi, Kolanda Makamba Osana Tché. D'accord, Sergine. D'accord, ma chérie, Loba non yoka. To yoka, on peut dire la loi. Bien, pour le rabato, on peut se faire conseil. Bat Makamba Loba, Balingaka, autant au soin, Nakabalinga va déstabiliser, pose un akimiate. Tu vois, non? Pose un akimiate, vous discutez à na mobile na ya beta kayo pour malheur rekomela. Tika maramba reçoit, t'es une fille bien. Au bota, aux bien, balinga yo, ato boti banebele, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais mobile na linga yo, akangela lopang, tu fais attention à toi avec tes enfants. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. La ligne à commune, qui n'a s'abonné à la page notée, mais n'a tous les jours sur sa ligne directe. Sans comme au fin, on a vu à Nzambe, il peut ça. Ah, merci beaucoup. Bisous. Bisous, ma belle. Je peux vous mettre Nzamba garder. Merci beaucoup. Ok. La tienne, c'est go charger. Ah ouais, téléphone, il est comment? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, bonjour Chantal Bola. Bonjour, ma Ça va bien? Ça va très bien. Bon, yo. Ah, bien, la zone direct à Hollande, on a fait sa conseil, mais mon numéro, on a oublié le mutaza en ligne. Eh, Zaki, c'est bon, yo, kayo. C'est qu'on a yo, kayo. Tolando, Loba. Ah, mais na kota na ligne, mais na mon numéro na obenga. Oza de la ligne, oza batu ba yo kao. Oza de en direct. Ah, c'est bon, mais na petoka conseil. Ya kolanda ba coronavirus wana te. Baba kiana baze ba coronavirus na inyako trop. Toza na kata ndako. Diminue volume pas na yo. Olo mona biso ba stress na confinement o toza na ona kata ndako. Toana petit na ngata ya mweni alela fort. Pesa embote babe na lala na lela komole nani? Tanya Mweni, Tanya Mweni de gros bisous na yo chérie. Aziango penza tolelo fort ma chérie na sependo otiki kofinga. Conseil na penza e kota biso, matia na e kota biso trop. E kota biso trop kolanda ba coronavirus wana te bangonde penande bazo ba virus absolo penza ya makati. Batika yo mais ma chérie, je t'aime trop. Merci beaucoup ma belle, merci beaucoup. Merci. Bisous bye. Bisous bye. Ngabe koto na osolo na koto soso peso bela kaka ezo soka na kalinga. Donc bobenga to développer makamba masuba balobi masuba elingi mutu nyonso te. Ezolinga mutu nyonso te dala ça dépend nzoto antikora mutu so dans makasi beza faible c'est comme ça. Donc to bandai ko solo la masolo na biso moi si ataki mobali mbeli mobali akufi donc tozo perdre vraiment
ba congolais bazokufa ebele ete po balobela ngo na information te tozokufa même na corona mine mingi koleka pembeni bokota na bavideo bendeni. Oh là là. Bon, en attendant, bon, bien, on a personne qui mbote na nga faux profil na nga. Téléphone est zoomé ma casse, voilà. Donc, il y a Fifi, ngasa na suka ponda limbondo li yanga moto moko ya mbisi moko. Bazio api madame Luba akokende ta kolala wa. Babi Sonia Gigozi, babi wala ba balani ba sous-marin ba tasese. Famille Paradis oye, Esther Angelos, ya Maria Kitoko, ba tutu bo landanga de gros bisous na bino. Kami peut to krata poto bandele bino mwakala. Donc na zumata olamba soso la ngai na tena maye décongeler la kati na misu na bino na zo lamba. Na ibe na profiter surtout na salité. Na pesa bino conseil. Oazana mato ya royoka ayoki. Oazana motema ko bomba nde balobaka abombi. Oazana miso ko mona amoni. Oba ko yoka na ete. Corona azana kino kumele bitumba na balabala. A bloquer les sous. Na si bien ya sa ba jete ko ta bloquer. Chombo. Anyo ko langa boy. Wa mama prince. Allô? Allô, ma Paradis? Oui. Mat bayo kanga? Bayo ko na longola. Longola. Allô, Loba. Vas-y, Aya, tout à l'heure. Problème était ma chérie. Merci. Ok. Bon, comprendre, allez, la tête chargée, on a eu besoin de chombo. Allez, et le vendre sous bien, comme au bina, mama tchacha. Donc, on a bandaki na bino, na lambi poulet nanga, na bimisi poulet nanga, na sali poulet nanga, pe yango zo toka kate, na zo kali ngona mafuta. Donc, émission zaki ma kitoko, pour na sali zaki émission, na pesi bino conseil. Yango na pesi bino. Nga omotika nanga bino. Parce que na zalaki, na linga batu ba benga na bandeli, mais tellement solon fallait on a bêta bien. Pour moi les bat ba benga to kenda moi longue histoire moi solo milai ozomona fana claircir bino na loba nini na yela kinini sujet za nini. Azana mato ya royo kasali nini ayoki. Azana motema ya robomba ya kopesa pe conseil ya partager vidéo pour maman prendre ça vidéo après c'est conseil na okata na ya mbasute. Moi za sute bo benga sute pour na okata vidéo ngala malanga sa makambo nanga. Nazarana tamingi terre ya fona se reposer pour lobby na kepa mundele. Allô? Voilà, osalika bien de okati. Donc il va mbote na ba oyanga, olande mission oyo. Soki okoti na simolandi ma parler à vous mettre que 2 heures du temps. Ngama osa sou émission ba 2 heures du temps mais on a vanda to solo la rabesa la rabino bien puis to na bandaku et sali biso bien takos. Donc longola complexe na vie na yo, poser loko mo ma be. Longola motema mabe na vie na yo. Tika ko finga batu na vie na pour rien. So yi muda tumboli yote. Tika ko kota na téléphone mobile na yo pour rien. Tika ko tela mobile no ba kisi na biloko ko lia bo tika za conseil na pesi bino. O bande mo yebi ke bosala ngo ze bele bosala ngo. Bo tika mbala sima to ko bengisa ba papa mba ko benga. Po lelo papa mo ka bengi. Mbala sima. Nana ko nonse ba papa ba ko kota ba ko benga to ko solo. Ya mbala sima pe to ko take ba papa. Po lelo ma presque za ki bino ba mama. Bo tika mabe. Boti ko tela bande ko biso mibali ba biloko on sait pas bien. Bobo mibali na bino banzoto bobo mibali na bino mambebele apisi bobo mali sumo pa nzambe otala bino mona bino po yene mokeli na nyoso ya likolo pe na se eza ye. Donc j'espère que tous êtes d'accord na bino bozala bien bo milengela toujours masque ne longo so za la masque te zo li puta mama na super kanga na mutu sala système arabe obimi libanda bo sala lo yengete po ezoboma pe zo zwa batu. Voilà. Donc au coup de la bino lobby nana 2 jours à repos. Là on a salé en direct nana peut bino conseil na sujet nanga lobby pe na roya on peut sa bino conseil. So il peut to zuli kambu ya urgence. Na poko na lelo na roya pe ko vanda ko pesa bino conseil. Ponga na lingamba oya ngaba za toujours na ba information ya bien. Ba ko sa bino te ya solo.
Donc des gros bisous na bino ba o nyonso bolandinga bozala ki awa. Ba mbote na bino ba bisous ebele makelele. Ba gros bisous na pesa ba mbote na ngai ndeko na ngai désolé. Allô? Tokomi na suka. Oui. Allô, maman Paradis. Oui. Ngata na lingi na peso conseil. Nanga na komi na suka te na pesa ba mbote na okata ma chérie. Kasi ngata na peso conseil te. Conseil yango eza nini ngo pesa nga? Na peso conseil maman Paradis biso to linga ko mingi. Oui. Sika rando eza na lifuti te rando ebongeli yo te na kitoko noza nango. Oui, merci chérie. Sika rando efuta te. Mikolo vraiment odimne osali futa ya. Merci beaucoup. Moussala ma chérie, Moussala. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup na conseil au pesingai. Sika rando efuta te ma chérie. Ebongeli pe yo toza mwasi kitoko. Papa Paradis alinga yo biso pe toza tolinga yo. Nayoki ma chérie, nayoki ma chérie. Rando efuta te pesa ba conseil zongela mosala na yo ya kala ndongo banda kosala ezalaki vraiment malamu. D'accord ma copine, nayoki. Okota na libulu ya kofinga bima vraiment. Et si na bima ki ma chérie, si to bima mo to fingi te, to pesa conseil ma belle. C'est bien. Au finga te yo nde mokonzi ya bavi ya. Na bana olanda life no kalo zaki na ba milo kiti. Kongo la lingaka ba finga ya ba mama nde ba kote ebele. Donc ozo pesa conseil ba komi kokita mais biso ba ya yo to ba lozala ka wana. D'accord, na yebi. Matama no pe kota ka, puso ozo seka matama ekota. Nazala fosette moko. Ezalaka moko. Na pesa na bakamani na mbote fida ba charme ba mbote na yo. Madame Luba, mwana mabe. Nanga yebi to kezanga yi. Na ko salon chaja. Numéro bimi ko le bimi. Na changer pour le zone yebi kanga ya tukayo. Na yebi o chérie. Musala ele ka bien. Yo na kayut. Ah non, craquer fort, mais c'est bon déjà. Et tu as dit 15 heures, vas goûter, tu n'as pas quoi balia. Donc, si on est bien, on va craquer, si on craquer, on va poser bac. Quelle est la chambre, moi, j'ai dit colobe, si on arrête la télé, mais qui nous compte nous pour la opé, mais ça, t'as rien à faire. Bazo Luka, ya, bah, quand on a Bazo Luka, là, bah, tu dis pas Luka. Aujourd'hui, il n'y a pas chanté, il n'y a pas venu, Lobby, lundi, pardon. Dans un lundi. Oui, pardon. Des gros bisous, filles. On a ça bambote. Merci beaucoup. Donc, mère de fille, qui ngasa na suka, pondo limbondo nenge zalanga na siya Sonia Gigos bazui wapi boye, madame Muluba mwana mabe, Esther Angelo siyama ya kitoko, Clarisse Mumba mwasi mbinga nenge zalanga, Chantal Bola ngeso, c'est maman Paradis qui parle, c'est Chantal Bola, on a vendu na pesa bino ba conseil, des gros bisous na papa Paradis, c'est quand zali mutema Chantal Bola ngeso, babi, mbote la maman lo pango si abazi wapi motema papa godoma otetela ke mafumbe ya yo super ngwana donc bino no na lingi bino famille WhatsApp na Paradis tokos ma obolandinga bovandi pendant 2 heures 17 tozangi na ba 1000 et quelques tout contracté tozo kita merci pour le conseil quand même bozo kota bozana bozo soutenir faut soutenir la boy muninga kocho yo partager pendant zo kabola liloba oyo sala biso na so bien botalela ngate ngana zana nga reine Esther Angelo si beloti a mwana ndenge zala malgré ça tozana matanga ya Loris la congolaise malolo bato tout ba kufeli na Paris mes condoléances na famille na bino ba vie ba jise katanga toki ba kufi ba mes condoléances na famille na bino donc nzamba bomba abomba biso ba auto tikali voilà Loris la congolaise nzamba bomba et son âme se repose en paix ma sœur donc tozana matanga mako to pesa conseil boyon to zo mayele bota la Loris nenga kufi bota batne bazo kufa liwo eza pana mutu nyoso liwo ko za ba ko boti bébé no le loi ibne li sumute lobia kufi vous comprenez donc voilà des gros bisous bato bozui temps ya olanda mama Paradis na bino bato bozui temps o bo sepela na o bengi nga bo pesa nga ba conseil donc balobaka ya mabe to boaki ya malamu to tiena mutu to garder donc merci pe ba oyanga ba pesa nga conseil balemba nga te butu mo itongo pokwa merci na bango donc merci pe na tata Nzambe o avandi singa awa yene mukonzi koleka bino tout o avandi singa awa na sola na bino merci pe na ye. Donc merci pe na ba o nyonso balalaki ba pongi soki olamuki bomona mama Paradis na bino
Mokambi okolo mapata ngayo la reine Ngalifuri Nazali. Des gros bisous Nabino Frida Bacharme ma copine. Mado Muluba ndenge zalaka mère de fille fifi ngasa na suka babi wana batuma be baleki satana na kanda ba faux profil nga baleki ba coronavirus donc mikolo baba ba suma ba cesse batamai baza wana ba vandi na ba Sonia Gigozi batute me ba en Afrique mère de fille en Afrique ngasa na Afrique Sonia Gigozi en Afrique Madame Muluba pe pas okende kala mingi tena moko abenga kinga awa mida nani amida Muluba babi yepe soma mida Muluba mai bazana sena envoyer bango déjà bakei donc Chantal Bolangeso na lingi bino trop ngala tigi vidéo na tigi bino bozala bien bo se protéger masque na chose la masque te ko bima libanda te balobi restez chez vous botika na banda kuna bino maladi eza libanda soko tie tembe sala 2 jours bimaka na boyatina te ozana ba contravention ya police okoza mu pepe ono kufisi soko yebo sala ngote ekuto na diabète ekuto na ba souci ekuto na loko mo ozana nzoto ba kiso to melaka ya ba poto oyo yaya au revoir liwa biso nyonso ciao mena sepelika pa maboko langa ebonga lundi, mardi et bongi, mercredi, jeudi et baby, vendredi, samedi et bongi, jeudi, vendredi et baby. Na sepe la rapona sala maboko, ta maboko ki toko boy. Lai, buka malala, mais la pondu, lai, voilà. Au personne a besoin de succès dans le baki, panza makolo zwa peine koti satika na mutakala nde couple na mususu zo sala, ozwa 100,000 personnes en ligne, ba kotala odo ba succès za na ndenge belé. Donc to changer. Ozana poso ngana na poso na yebana, ko finga no mutu te po yebana. Matali kole étage 5e étage koya succès no yekene moi c'est bon ba kufa ki e mobali moka koya ki na 5e étage na 6e étage to ko pando na sango na réseaux sociaux orozo makambo du succès de gros bisous na tiki bino ba obolinganga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amelange donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amelange donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.